Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Eloko ngai na koloba kaka Mama Rosalie omoni eloko ezali ko boma mboka na biso penza malamu. Ezali ba distraction oyo nyonso o lelo bozali ko tozali ko yoka epa ya ba pasteur oyo pasteur Molili. Ba biloko boma ka mboka na biso pendant na tango ya deuxième république. Ezalaki kaka ba discours ya ndenge boye. Ya ba radio trottoir. On a yoka ki on. L'état oyo bato mosusu bazali ko kanisa. Po ete bakende ko sala ba porter implice na kati na mboka. Ba pasteur mosusu ba soi-disant ba pasteur bazali ko ya pona ko distraire bato. Bande ko ba bolingo. Boyebi tenge na kati ya mboka na biso ezali na bato mosusu ba yaki pe a na poto bazui mwa ndambo ba yaki ko luka. Mais lelo bakei na ba Congo kuna ozomona basali ba ONG na bango bazali ko kende ko sunga pe batu. Tala ku soki bato oyo bayebi nzambe malamu te na mwa muke bazui na poto awa mwa mayelo ya muke bazui bake na Congo basali ba ONG toza ko mona bango na babilili nde bazali ko kende ko sunga bana ya Congo. E bongo yo ya nini oyo ya kolobo te yo za passer tant oyo koki ko sala ba œuvre ya kitoko na bana ya Congo bino boza ko betela to lo boza na souci ya mboka tant oyo boko kende ko sala pe ba œuvre ya kitoko po na bana ya Congo boza ko distraire kaka bato na ba histoire moko ezangati na bandeko boyebisa biso sikoyo ba peuple congolais o mituna bango esalaka bino bato bolobi pasteur o azali koloba vérité mais tozali siko tuna bino question na makambo ya lobike ya Marie Misamu oyo ke soi-disant azali lesbienne yena mwana ya Sasungesu boyebisa biso makambo ye pasteur a lobi e ko apporter nini pona population oyo bazali na kati ya Congo to pona mboka na biso Congo. Est-ce que wana ezali ba problème privé ya Marie Misamu to ezali ba problème oyo ke yango nde soki lelo balobi ke bon Marie Misamu to pekisi yo ba makambo yo za ko sala soi-disant soki ezali ya solo ba pekisi Marie Misamu ou bien bazui Marie Misamu ba tie na prison nde Congo est changé. Alors que na minute ba peuple congolais toza na besoin bato ba mituna bango zo sala ponde ba ya ko pesa implice biso to tonga mboka. Mais pasteur, ezako kamwisa ye ozako ya liboso ya caméra pona koloba ete ah Marie Misamu tala ba makambo zako sala azali lesbienne ban mais pasteur ba lesbienne kutu na belé batondi awa na kati ya Belgique oyo yoba makambo na bango kutu okoki koloba ete bon ndenge naza pasteur na kende kolukana ba lesbienne o batondi na kati ya Belgique na te ya bango donc yezo metela batu kanga lisolo oyo ezali ya 8000 km lisolo mopozo ko beta oyo ezali teke ozana ba preuve tangible ezali kaka ba lisolo moko go na yokaki donc ba histoire moko oyo te toko koloba après mozo mona teke na ki titre yango bazolo bakoza pasteur pona ngai papa Roger yo za pasteur te yo za mutu moko boye oyo ke bozo ko linga kanga ko chamba peuple na kati na mobulu tala bandeko to koyebi sabino loko moko wa ba peuple congolais bokeba na bato baza ko distraire bino na minute pona nini bato yo bakosa ki bino ba combattant na bato yo bakosi bino balobi ke ana toza na 25000 tonnes ya ba armes mais bandeko soki bato bozali penza na 25000 tonnes ya ba armes ndenge boza koloba boza na ba armes o bo bomba yango quelque part mais au lieu ya kozwa kake ah non ouais la sonne il faut le ba moi message pour que kuna na Congo mutumo il faut sala bu mutumo il faut sala bu mais bozo kaka ba minduki na bino na po bino nde mutu bozali motema duku bolingi ko zo bo konziango na lombangu mais bozo kasi ba minduki na bino wana esika ezali bino bokende pona ni bokomo lukaka ba innocent ponde bo utilisaka bango bo tinda bango bongo siko ba minduki o bino bosomba bo bombela yango nani bo moni ndenge boza ko manipuler ba peuple bo moni ndenge boza ko manipuler ba peuple alors que tipo yo soi-disant pasteur oyo toyebi ye malamu aza un grand ami de ya Ngwanda
oyo basololaka ntango nyonso na ndenge ya kobombana ye aza kokanisa neti aza koya na titre ayo ngai paster yo za na tala ata na tala nazoyebisa bino ya solo bapeuple congolais moto oyo ko eloko moko te eza kolakisa ya kipaster kati na ye parce que ndeko nakoyebisa bino ya solo un vrai pasteur oyo ke ndenge azali koloba ye nde aza na provision oyo nzambe apesa ye aza na tante ya koya kolekisa pendant 10 minutes 20 minutes ya koya koloba kaka makambo bandeko tomona yango meme apôtre Paul na kati ya Bible apôtre Paul azalaka mutu moko asalaka mabe toyebi yango tango apôtre Paul aye kobongwana mais tomonaka te mokolo moko apôtre Paul tango abongwani akomi koya akomi siko koakize bato ya bandaki koboma na bango bato na moma wana alobaka ete bino kutu boyebi te mutu boye tozalaka na ye tobomaka na ye mutu wana boye mais apôtre Paul abandaki kodefendre kaka cause ya Jésus Christ atingalaka jamais koloba ete non ndenge kutu tango na bandaki koboma bato tala mutu boye général oyo atikala na groupe wana ye nti lelo asalaka bamisala na koboma bato atingalaki koakize mutu te azalaki kaka kodefendre cause ya Jésus Christ alors boyebisa biso pasteur mo bino bozali kobenga pasteur aye na liboso ya plateau ya télévision pendant 45 minutes aza koloba kaka aza koloba atikali kodefendre ta cause ya Jésus Christ mbala moko te kaka kingani asalaki boye oyo kuna azalaka pede oyo kuna azalaka lesbienne oyo kuna kutu bapesaki ye mbongo boye ozokomona kaka pasteur posa ya mokili ezali kati na ye azali koenvie kaka biloko baninga bazali na yango bandeko makambo tozali koyebisa bino baverité oyo ke tango mosusu bino bozali kokanisa ete pasteur wana nde azali koloba la vérité mais azali kodistraire bino azali kolinga kofaire endormir bino azali pasteur moko oyo ke baye balati poso ya meme mpona koluka neti koya na ndenge ya kipaster na ndenge ya liloba nzambe mais bazali koluka ndenge nini ya komanipule peuple mpona komema bango na ndenge ya rébellion alors boyebisa biso wana nde babengi ye pasteur bango bazali kokanisa 32 ans oyo bango basakanaki na bapeuple yango mpe bakoya kosakana lisusu na bapeuple lelo mais bazali kobosana ete makambo ese bongwani na mboka na biso oyo ezali soutan ya kodistraire bapeuple te bandeko mosali na nzambe ozali na nguya na temps oyo oyo pasteur aza koperdre liboso ya nini kolobanga bamakambo ezanga ntina un vrai mosali na nzambe azali tango mosusu omona aza na kati ya lingomba na ye aza koexhorte bana na nzambe ou bien azali na kati na chambre na ye aza kobondela nzambe bino bokanisi nzambe akoreagir soko oye liboso ya kamera mpona koloba ete mutu bo asalaki bo mutu bo ndeko bomituna nanu botala age ya tata oyo na Marie Misamu est-ce que tata mpenza aza koloba makambo ya Marie Misamu est-ce que rapport ezali et puis makambo ngo paza koloba aza na bapreuve te nayokaki bandeko nayokaki bon raisonner nanu bino moko nayokaki makambo oke ya koyoka un pasteur aza ko se référer na baparole oke nayokaki alors provision yango nzambe apesa ye nzambe amonisaka ye bavision te alakisaka ye barévélation te donc nzambe atiki ye kaka na makambo ya koyoka nayokaki ebongo soki bato wana lelo balobelaki no bamakambo engindi lelo bake koluka bato yango bakomo lobonga nayebisaki yo te okobima nani pasteur obimi ngoto bobo vraiment ezali mawa soi-disant pasteur bato bazoluka vi na poto vi ekomeli bango pasi bafacture ya courant bazokoka te bango bazokanisa ete non tosala kaka ki rébellion boye toluka kaka to révolté mpe to se révolté na bapeuple mpo ete en tout cas tomoni ete wana ndeko tokosan sortir bamakambo eza ebele oyo bino kutu boko koluka bopose ngwanda bakestion ngwanda makambo esalama na ntango ex Zaïre il fallait kutu kopose bakestion koyeba tala lelo mboka na biso ekomi bo tala makambo bino bosalaka tala makambo boye voilà badébat oyo bino bokoki kobanda kosala mais bino boza boya kodistraire kaka bapeuple bino bokanisi mpenza makambo oyo bozoloba ata yo pasteur wana soi-disant pasteur yo okanisi soko oye liboso ya caméra olobi bamakambo boye nde biso bapeuple mpe tondimi tombeteli yo maboko bato bakobetela yo maboko kaka bato na bino baignorant mais biso tokobetela yo maboko te mpo toyebi ete ozali moto oza kokopere na ngwanda oza koluka ete oluka ndenge nini ya koinsulte bapeuple na ndenge ya
basala mobulu mais biso to kondima bino te poete boza escroquerie bino nde mutu boboma mboka na biso wana Congo tangu ya Mobutu batu ya bomona na tangu ya Mobutu bazalaka na ba service ya ba sécurité ba meli makila ya batu lelo baye na poto ba mikomisi ba pasteur yo kanisi yo ko bangisa banani yo kanisi yo ko kosa banani kosa bato bazali ba cerveau faible mais biso te bakonzi ya Congo toza komona makambo bazali kosala ezali komonana oyo kutu bato ya deuxième république bakoka yango te basala yango te bangwana na bino bazali awati babandaka kozwa mbongo ya mboka botinaka bango te bambongo wango botya yango wapi o lelo boya kotelema mpo aloba ete Joseph Kabila rendre compte aloba place nini aza kotya mbongo ale nani parce que ntango bino bokimi bozwaki mbongo nyonso tu ya banque d'Isaïe bokende nango botika 0-0 alors bino boza na liloba te que Joseph Kabila rendre compte na bino boza na liloba ta moko te pasteur mobimba tala ndenge baza ko utiliser na makambo buzoba ozomona teka bimi zoba un pasteur mobimba aza ko mibenga pe pasteur baza ko tuna yo mutu aza ko tuna question mwana na yo kutu mwana na yo aza ko tuna yo makambo zo ko lobo oza na preuve ote na yo kaki baloba ki yo eza soni na âge na yo ozoloba na batu musu basalela âge mais yo nde salela âge po biloko ozosala ko obimi zoba penza ngoto bobo ona yo kaki vraiment ezali mawa ozoyela bato ba information moko ya ba après yela bato information moko ezali concrète batieli pa moko batieli pa mususu awa epesi mapa mibale wana nde fo mais koyela bato teke oyetieli pa moko botiena bitabe siko bozotuna soki ekopesa nini ezali mawa pe pasi mama Rosalie nazongiseli yo maloba